paye pompe à facha yo Rwanda ka ozosala nga nakopaye bakecho 30 nga weranda ta mwana kar na nga collègue yo uti pas vient na biso bozia na l'époque de la forêt babindo be bazana ba collègue na nga to sala mukona azalaki collègue aza collègue à boulot aza collègue na ngai to beta ko masolo na été tout na nga makambo le temps de sacrifice dans sa bazoka ezoya avec Fox le Wimax Mboule Beta basala nini tozo bimisa plan avec ndombo le ngona na biso di ya car na sombi na nenga oui et comme qui so na tinde bula ngana zo orphelin de père et de mère faut to lo ba veri au moni ba internet ba to ba tar be mission to bimaka ba mission ba ingrat soka longo ba lobaka bongo o comprendre bio to sambwa me ba yebi ma bepe ba leader basala ka biso te bota catch talara leader nazo sauver na catch nazo azaki na carte expliquer na bien pour la fin la biso ba comprendre abomé lo catch ni lo bani ouais toto tambola na to che 100 à 2000 francs à to che 100 à 5000 francs et boma pompe président Sotali chili tout le temps koimiko Sotali ba végétron koimiko Saga cité ya rete après un moment on a raté allez bon bah ça belé tu vas venir dans la gloire de parce que tu rappeler ba tout ça vous en êtes direct. Ouais, bonjour, chers fidèles internautes, vous tous qui êtes branchés dans notre émission Grande Ampleur avec votre journaliste Garis Galenoté, le gaga de la presse, autrement dit les minutes de la presse congolaise. Continuez à vous abonner massivement dans notre chaîne 100 Microbes TV, bien mon beau combo 100 Microbes TV, donc il n'y a pas de bêtises, des événements, il y a bien en tout cas, vous ne serez pas déçus. Je tiens déjà à dire de gros merci à abonner, à bisoto, continuez à vous abonner puis à partager, surtout. N'abaissez pas les bras, continuez à liker, à commenter, beaucoup plus de vos suggestions. Ndeko sala ke musa na biso qui de liboso. Ceux qui vont moni biso devant vos postes, téléviseurs, téléphones, ordinateurs et tout, toyete pour plaisanter. Maintenant, nous sommes venus avec des actualités. Un grand merci à Patrick Massidi depuis quelque part. Et Willy Mouchen Godambo, qui a vu sur la peine bien avec Bapétine. Merci aussi à toi, André Solo derrière la caméra avec Moussale qui trouve le professionnalisme. Merni Konto, là c'est mon pote, hein. Je tiens déjà à te dire un grand merci. Suleiman Konde de Passeport Rouge, Bambo Teno Biskozali, Bavline Keziane, Bambo Teno, moi la pote solo. Là je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné avec l'ex-animateur de Kabosé Boulem qui je salue déjà. Si notre caméraman peut déjà au Vimbi, c'est le plateau, on a invité Nanga Lelo à qui je dis bonjour. Ouais, bonjour mon frère. Ndé Nigo. Santé Pépé yo. Ouais, tranquille. Yo mon Moutazora salaire ouais. Appelez-moi Paracommando Amela Grenade, l'homme de Bazooka. Na Pessimbote na Internet tout au Bazolanda Bisso donc na ROYO donc appelez-moi Rwandaka, votre humble serviteur, artiste, musicien, animateur donc na yeka ko signaler bino que bientôt la bozo soit épée nanga liboso to boka générique mo boy promotionnel dans sa bazooka. Tenez-vous prêts dans sa bazooka, la danse la plus facile, ça se passe à machin. Na ke maman ko pesa mbote pa ya nanga héritier Minimbu HM les Stratéco ainsi que mon producteur Souverain Prod Trésor Souverain Prod na Paris ou na Pessimbo Théâtre. Voilà, merci. Ok, sans plus tarder, on ne peut pas directement commencer avec Oyo Binisi, mais Robanda Bisso na carrière professionnelle na Yondenge Obanda, si les lois ne sont pas commis. Ouais, merci beaucoup pour la question, Anna. Merci beaucoup pour la question, Anna. Ouais, nga comme on a Rwandaka, artiste, le artiste et tout. Na bandi na orchestre ya quartier ndenge zala kaka. Na beti na ngiringoto muzika et pas Papi Magen na ngiringiri donc na pesi bana ngoto tumbote na longwa na beti na Nouvelle Miami. Et pas ya vina nga lipemba la bana ngiringiri na pesi bino mbote ponga na zama mwana ngoto animateur abimi na ngiringiri donc tant la longwa Bercy Mwana c'est mon collègue moi na Bondo nga na za na Bolafa ngiringiri abimi se belé ba vina nga Tutu Kaluji ba Teombala ba Dukure ba Bizima Kodos be Rick Masudi donc to bimé belé donc voilà quoi. Tant on a longwa na pas papa na Godé le Fombo on a pesi bana Bumbu Selemba ou partout mbo théâtre Vechora Mbemba Bakuluba Sissa, Bana Selembao, Mwana Binoyeyo, Bana Bumbu, Mwana Binoyeyo, Godé le Fombo, c'est mon papa. Oya Bimisinga, à côté de studio, à Liboso na vie, Moutalat Sanga casque, et ça grâce à Godé le Fombo, Laurent Kadogo, on a Pessimbote, Azabo aux États-Unis, on a Pessimbote, na mère Arlette, tout. Donc, tant on n'a pas Godé le Fombo, vieux Godé le Fombo, à mon orchestre, na taille qui est artiste, animateur, na Vanda Boete, na Kenda qui est pas, finalement, JDT Moulopoué, pas Popi.
Tout ça qui on a Bemani, Badinara les lois à la maison mère, et Mani les lois à pas président Fali Poupa. Donc on a une Kolonga les sous temps présent JDT ayo ki ennemi ki la umelaki na mona ki to boire générique moi mo lekinzela tant la moni ve azui ba cri na biso ki na poto apesi kérosène apocalypse ba boire li biso ba cri obso de boire na moni ve on dirait azui biso mon importance te on dit azena confiance na biso te to ça ba petine mais à sous-estimer biso considération zarité bon to ka bona peine vie à l'amiable to kozara bien vie na ngai ya on a longwa ki na ngai. Tu as écouté na palais, je mon alika na BRTV à l'époque et pas Fonks Temai na ba trésor na BRTV na kutana gina gigizo na ex-président nani Kabosi Boulembi que j'ai sali. Non Rwanda ka foya bo sangana ba Obama na ba Johnny Mbembe yo yebika ko na palais yo yebika ko zobo ma na ko yape na pesi Tolbert Solo aza papa chéri donc yim ta sali sanga test Tolbert Solo. Na sala pe test na ngai na kota mouvement to bandi ba ebo sanga Kinshasa na Mbusu ba pesa ngama partiment dimitala ko koti okese sika elongo na Zakalara ngam na bandara debut à Zakalara wana donc ba pesa nga susu debut à Zakalara après na ko mona na zesu emete na orchestre mo ba 12 ekota ki parce que na ki payer car na ngamo boye na payer ketch mo boye on a payer na ndenge ya famille na hier mon pe ko aider président ngai au président zaki na quartier donc nando pour aider président ex na ngai donc ya za collègue na ngai le la komi collègue aza collègue na ngai parce que na yo sa ba publicité ba tuté ko tanga ba kombo ba tuté po bango ba ko tanga ko mona ngati ko tanga te mais ko betela biso ko mona na expliquer yo za mieux placé ya ko tanga ba kombo ngana yo sa publicité parce que soko yambi na plateau na ko tanga ko mona ngate parce que ngana za adhéré ne loko moko président Bina Fila Sali aba l'hypocrisie aba l'hypocrisie parce que surtout sur la raté so na benga ko yamba ngate na kolobake na obenga yamba ngate so koto nga na koto ya tena na caméra to zara bien to solo la non ndeti nga na ex patron nga otangi kombo to solo la raté na meka ko pesa ba mbota répondante na ba phone na mona ke non siko bokabona nenga bien te oui compte tenu que jalousie na ye abomela sketch talaka leader nazo sauver na sketch nazo azaki na carte expliquer na bien pour la fin la biso ba comprendre abomela OK chenye lo bani ouais toto tambola na to che essence à 2000 francs à to che essence à 5000 francs et boma pompe président mnene ba ko te ça niveau avant na ba flat azata na palette ozo mpana azamu on va na flat phone o respecter flat des gens na l'équipe pour na footela ka yé avant na flat aya na ni na bilamba valise TV frigo mbetu ya batu ozo pombe na l'équipe likolo te baniongo kombe betu wana répéter na banganda ba benga na biso na banganda te to répéter pa no pala na nganda pa nani momio nani pa asona Achaboloa inspecteur Lopez Mutamakomi Achaboloa ba benga na biso talaka ba pesa biso place $50 mais to longo na nyongo ya 8 mois 400 ako futa te ba bengana to na GKM awa au moins na presque ça vous na kwa bimani GKM kendo ko tuna ba ko kama ba bengana biso susu wana kuna ko ba chaki biso ke ba chaki biso netka kosa bozo bete na bino ba interprétation ya ba maison mère kosa ba koti ba sombi moi bière rose à la 1000 francs ba chango 1300 pour ba longola ba 200 ba 300 likolo pour ba pesa leader afuta car ozo comprendre niveau ya kosa na taki o question niveau zo kendele na kokufa pamba yango na benga ke ritse minimbu vi na ngai aisinga Rwanda ka oya kokufa na sololi na ice masa na artiste na sololi na pays makambo RG 512 na sololi na Jonathan Banewa Sira Mutombo Lopez balobi vie age zo kende age za menacé vie longwa sala carré pour ya kokufa toi enterré au pamba donc yo longwa ki na pas volonté to longwa parce que les gens bandé ko le faut longwa po ye azapana makamba la vie na yo ndenge zo kende le papa ko sala ka jeter attendre ko sala wa soko moni ça marche pas ko sala sentiment te po ba mo na micro na caméra age za menacé ya on a sali age crime age 40 ans. Cela fait plaisir à Merni Kondo Joël pour ton assistant. Merci beaucoup à mon ami parce qu'il est toujours là avec moi, donc de cœur avec toi. Béni le cas son balikuni biana. Rwanda modèle là je n'arrive pas mais expliquez biso un peu kolongwana yo zaki dit à quoi ouais le kolongwana na biso dit à car na sombi na oui et comme que so na tinde bula ngana zo fele de père et de mais photo lo ba veri au moni ba internet ba to ba tarbe mission to bimaka ba mission ba ingrat soka longo ba lo ba ka bongo o comprendre bio to sambwa mais ba yebi ma BP ba leader ba sala ka biso te
botalaka mpe mabe balider basalaka bango te ntango bozana na ndako yango so bato oleki na plateau mo sipika ye aza na mutuka te nazosipika ye wana mpe banda vivre na hypocrisie. oui nandimi nazalaki mpe ignorant wana nanu président bina filé monsieur Ig Maluta Makanda asalaki nanu association oyo te abali hypocrisie omoni te ta basali yango na babi e naza concerné adere mbala moko napesi ya drope nzau mbote monsieur Ig Maluta bina filé mvwama ta nazoloba mvwama deux fois kutu te so otie tembe oye omona Ig Maluta mvwama ntango ayosala asali eloko yango nayaki kosadere non abali hypocrisie yango na koti na komolo basiko ba veri so to solana na yo te kozala hypocrisie te to solana te voilà quoi et là on a longolaki abomaki pompe car ko bula so repesi vidéo Rwanda ka bengaka to kotambola na prêtre na suka 1h 2h ola libenga telo mwa muke rien oza soda zonga nazo zonga pena pompe kufa na yebiseke nde nini to payer pompe afasha yo Rwanda ka ozo sananga na ko payer ba kecho 30 nga wera ndota mwana kar nanga collègue yo outi pas vient na biso bozia na l'époque de la forêt babindo be bazana ba sport makitosh muto mais c'est yukata berite bazawana ba vient na JDT car nini yo pena collègue son excellence ambassadeur de la paix Igo de la forêt majorité plurielle à Rokota na car na yo non ba kiula na so que c'est grâce à maison mère vous en comprenez c'est grâce à de la forêt pour ba memaki au poteau yo lobaki de la forêt matin na car na yo ya on a fâché na telemelaki elo to beba na yango wana ya koloba na de la forêt bongo te na telemelaki na expliquer e po ba mise ba no banga yi nganda loba ni fara mona ka ba bangi po président na bino te wana za collègue na ngato sala mo azalaki collègue za collègue a boulot aza collègue na ngai to beta ko masolo na été tout nga makambo le temps de sacrifice dans sa bazoka ezoya avec Fox le 8 max mbule beta basala nini tozobimisa plan avec ndombolino leader la pesi ndombolino mbote yem tazo partager ngo merci na fiche oyo on a la fiche nanga quoi fiche yo bima souverain prod trésor prod na ndenga Paris merci pour la fiche donc on a ba fiche d'annonce bozu de la première étape tous on a 4 fiches d'annonce ou la première étape bozu déjà merci na batutunde besoin de ma fiche affiche déjà propre conception eza kitoko c'est grâce à souverain prod on a label na biso tout ça paye na ba projet na mois d'avril là à Borozwa âge à 40 ans Afrobeat voilà merci. Banda Olongwa déjà par le président Kaboseti, les lorsque vous allez au Téléméli, combien de temps déjà pour lancer le Renault? Ouais, ça projet mon a banango kala donc banana longwe na robe tata ba 2 ans ba 3 ans. On a coffre toujours na parler. Coffre kaka to zaka coffre faut bouler faut linga bien te ko bimsa na zalaka na ba Lopez qui po ba sira muto mo ndenga Jubek to zolo ka viende ni stratégie boy. Bien to lo wa caméléon malembe toza précédé toza course na mututé papa tant tout le monde qui était un coquille affiche chez des abouluyeki na ce affiche na biso que merci na le scram mais c'est Poutine na ndenga posté donc merci na voir ma bina filé ndenga posté merci na déplique mpomba ndengo posté en tout cas merci à trop ba frère na moni vraiment bolingo ezali quoi bolingo nde yango wana bobandara boy après ngana esimba sustengana déplique pena musique déplique toi ne 100 microbes maïso fabrigas 100 microbes donc c'est le coup tout à l'heure ami qui limite on a à Monica affiche na à poster donc on a dit que non c'est la famille bandalungwa te olegela wapi bandal donc merci à trop nabi ke ba mas belé pe ba reposter na bango voilà merci ouais cela fait plaisir en tout cas tous nos piré na nini to on a pe ka ba pesa ki ouais au moni o eza tangi ezelo moko vérité minimbu mutapesinga eza ba histoire ezole kana miki les apena kini awa au moni ba série moko boye ve na biso Luambo Makiadi que son âme repose en paix ayembaki Mario na lembie ba Mario ba koma pe ba kota ba ki Mario tant n'avait pas collègue tout ça là qui papa qui manda kwe akota ki Mario papa sundola bana alanda elenga zagalara ezaki message total souvient na karma pa na pese mbote asalaki bo moko ya pacha leo otika 100 francs na tongo na pokolier soso yango na vandi il y a des gens azana 40 ans asala malika au vanda chez bango il y a des gens azana 40 ans azozana courage à golongwa chez bango te ozo comprendre yango na vanda ke message batu bazongo ba tenir nga rigueur bazongo na ndenga mabete nazo pesa kaka message nazo pesa pe message na ba jeune fille azana mangwele yazo bula za ujana mère moko mukolo
assez coli a commis a gugi mais ala te so ba pantalon ba mini OK a bulaza ujana OK azana mangwele akanisa kaza ujana yoka eloko yeka na tongo na vandi bameka mikolo bakomi kaka kola jean OK mbiaka akanisa kaza ujana akanisa kaza ujana azana mangwele anangodo yo nalipeka aja 40 ans 40 ans 40 ans chez vous aja 40 ans 40 ans ale yaya na bango bakati la ke fufue ewo ale yaya na bango ba wole la kabana fufue ewo aje keye wo toke kindi kindi aja 40 ans siko na danse yo mo pe kaka don na ba krina ba ni nyos yo mo kaka olobi nyos yo mo kaka aje za menacé zala éveillé aje za menacé mon frère akanisa za ujana okazana mangole na nzoto babi na quartier za na quartier ko za baza belé baza partout même na masina na bumbu même na quartier na bino azobulaza ujana membiaka abetaka mini kola che poudre achenini irise minimbo hm dada ebengo en tout cas soutien za total merci na dada ebengo Ligue des jeunes Thierry Kazadi l'homme le plus proche Koché premier ministre mon premier Michel Kamboudi autorité morale Moïse Kamboudi vieillot yebine tozo causé Koché voilà quoi. Merci beaucoup Vanessa qui avait dit là moi ça matin avec ton Israël moi ibambo tenenu biscuit zali Rwanda ka to même déjà reciter vers la fin de cette émission ouais si qu'on faut pas sa biso position moi que ça effet tika batune lengi baleka ki pembe na Rwanda ka marambo zali donc si ça biso na posa na ba fan pe na ba déclarer ba comme la biso na nzela na yolo krito to lobi au bois qui non ba krina o wana zali déjà oya le bazoka te apusana pembe na sherite oya le shingo mete kozala presa kosolola na bato te zwa somba bazoka lia bazoka epesa ka saverna munoko elongola ka solo ya munoko totafuna basa c'est la nouvelle danse oya zaba kinam oya zaba chaliser ça se passe à machan dans sa bazoka tokolia bazoka dans sa bazoka akanisa kaza ujana akanisa kaza ujana asana mangwele ananzoto yo nalipeka aja 40 ans aux afrobites zoya après dans sa bazoka aja 40 ans to bo en avril aja 40 ans depuis juillet 2000 problème ezate naza ko bundanga moko papa musique ça demande l'argent mon frère naza na soutien te ya on a ba mécène problème ezate ngana za course na mutute Sidio ngamoko, clip ngamoko, promotion ngamoko. Misupe bana. Nzambe mutaza mettre à temps dans circonstance mon frère. Toé la raté, koé la té ça fait que te le relier roleka. Zala calme. Be to abana nzambe. Nzambe mutalingi zala temps e umela parce que je me bats seul mutachanga poazati. Vous comprenez? Donc on a zanga mona ke mamnanga molo moment affiche pe si boma na net Rwanda ka. Affiche dégâts donc pe si boma ba c'est le scram ba che ba bina filé ba poster. Et ça blague était papa. Donc voilà quoi. Âge à 40 ans, 40 ans, 40 ans chez vous, âge à 40 ans, 40 ans. Allez, yaya na bango bakate la ke fufoué. Wow, âge keye, wow. Bien que Bokabouana na c'est le. Belle femme, belle. Maman na bana za kitoko, belle femme kitoko, beauté pétaille, belle femme soko meki bogo swaka o. Belle femme ezawanate comment moi sinon nani abata mauvaise allée wana ndenge ya monia tobo mela moto ouais Rwanda ka obi bien que ko kabana vena yo collègue na mai ouais nandenga mabe nandenga mabe ka sapota ki jalousie pour na kama na moi conseil ka pour na part na ye pour na bateau pe ba estima na
o ba esima na orchestre te wana za vie na conseil na opesa e collègue na conseil na opesa yo yeba ovana ba tout ala orchestre sans bureau sans staff ba masa tout bakima atika la yemoko 100 mètres 100 bureau to na bureau te o pas orchestre na biso repata moi ça raté tel niveau porte au fêlé ah Zambé na habité na désordre ya makasi organisation za te na kati orchestre wana na biso orchestre moko ifera na longwa pour niveau orchestre wana ko ba mamba siku tout bien yango na vanda na basira mutombo na vanda na ba inspecteur Lopez qui po ba Jonathan Bane wala bi non vieux il faut to longo orchestre wana vous comprenez pour toi ko kufa pamba ah j'ai menacé tala niveau orchestre toujours répéter na banganda niveau orchestre barocha bière moko boye 1200 ya chango 1500 pozo ba 200 fois kangisa acha carburant hein na pesi mote na mokonza 8 décembre aigola mokonza bandal deux fois te aigola aigola panza sango quoi dans sa bazoke zoya mokonza 8 décembre ouais deux fois te OK to comme na biso jana suka ya émission na biso ro ka bona boité moi liloba numéro contact pe bato bozana besoin de travailler na yo moyebi mokonza bandal aigola mokonza bandal Mukonza Congo, contrôler couloir Aigola, au boy of Sali Mukili na yo. Voilà. Dédicace na monnaie ça. Na yoki posa ko fibe logo moi secret. Na yoki posa ko fibe logo moi secret. Bon et chocolat babilo ezali afrobite zoya. Baba kulaka baba bule Rwanda kazo bosete. OK. Naza na cuisine. Ata nazo umela. Naza ba tube. Moi j'ai des tubes sur une bêtise des fois. Na yoki posa ko fibe logo moi secret. OK. Na yoki posa ko fibe logo moi secret. Bonbon et chocolat. Basoka. Na mela miel. Bonbon biloko moi secret. Ça se passe comme ça. Na yoki posa ko fibe loko moi secret biloko ezali on est là après 40 ans ezana kasa 40 ans na kati nyo sto na kati âge 40 ans chez vous âge 40 ans o komo nango tangi ale ya na bango bakate la ke fufu e wo âge keye wo toke kindi âge za le message est passé que dédicace c'est contact et puis na siège quand on le beska bozali po tomsu batuntu on a besoin ya koya kokota na groupe na yo et ça mo bien ouais biso dans na banda na kistant numéro 3 moi orchestre beleza na ba siège terre à toi dans salon de touche pas pays Makambo RG 512 pays formé donc il passe à tous en bandal à salon de touche tous en bandal mon gars na siège ba leader rebelle ba benga na bango na ba siège baza na siège te ba nyonga ba $50 ba benga na bango siko ngana na siège qui sent numéro 3 auto nga contacter artiste plus 243 81 89 72 958 soko bengi bongo okoyamba bureau ezawana Didier Horoscope directeur azawana koyamba yo boko coacher pour ma comme dans ma famille dans bureau faut famille oya cham talibanda ah oya bana kozoma kofi pamba donc Didier Horoscope azawana directeur Didier Horoscope donc so bengi na plus 243 81 89 72 958 aussi directeur Didier Horoscope voilà quoi merci ba dédicace c'est ça ouais ba dédicace na pesi bongo na vie na ngai HM Héritier Minimbu vie na merci na ba stratégie merci na ba conseil Héritier Minimbu HM merci Mbote n'envoie moi monsieur Hugues Maluta Binafilé merci pour notre soutien merci na Poutine c'est le Oscram pour notre soutien merci na Deplique Pomba pour notre soutien donc on est ensemble merci na monsieur Yukata Sport Macintosh Bill Clinton oyo ngana Revaka oyo ngana lala kana talaka Bill Clinton en tout cas monseigneur Dangwe merci pour tout merci na Bidjou na Mumbafu merci na Godé le Fombo papa na ngai o asala ke lelo boko mon Luka Rwanda ka c'est Godé le Fombo donc on a PC Mbote na Pichan Kimu soldat de la presse Jires Peugeot Medio Joël Salambi na PC Mbote lisusu na Kelly Mulunda na Canada Kelly Mulunda VIP Mbote lisusu na Garçon Relax Zinga Niaou Garçon Relax Zinga Niaou na bengi yo combien de fois Zinga Niaou Garçon Relax Natacha Gola Yada Dangwabana Maman Fanta Fofana, Bagoloa tout, Bagladiator, Mission Abino Yeyo. Merci na faire Gola pour notre soutien. Merci na Tracy et là. Tout basé belé ou bazo soutenir. Le maître de votre maître Berado Presse des Amunda. Yada Dangwabana. Bah pesa ma 1000 balles pour notre salle clip. $1000.
bakata pena $1000. Il y a Dadang Wabana, le maître de votre maître, Berado Prince de Zamunda. Merci à trop. Fifi Waston, Yoé Bikande Tozo Koze. Fondation Chitenda na Jobu. Fondation FCT. Fondation Chitenda Moufini kwa Jobu. Mbote à trop. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, chers fidèles internautes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, Binotou Bozala, qui on a pour Rolanda, qu'on a fait Binotou Bamboto, Balingag, sans microbe TV. Continuez à vous abonner massivement, vous ne tirez pas d'ici. Là, je tiens déjà à dire un grand merci. À 40 ans. Là, je tiens déjà à dire un grand merci à Fabio Lima, Fabio depuis quelque part. Anthony Kani qui était comme au Bali. Moi, na Poto, Bavline Kéziane. Donc, Dada et Bemo, Dada et Bemo. Poto, na Poto, na Poto. Merni Konde, Joël, mon ami. Merci beaucoup pour ton assistance. Merci beaucoup à Patrick Massidi depuis Kuna na Bobaïba. Suleiman Konde de Passeport Rouge. Continuez quand ça l'a bien beaucoup plus vos suggestions et ça l'a bien. Retrouvez-nous prochainement avec un nouveau numéro. Ciao. Sotali Chili tout le temps, Koimiko. Sotali va végédron, Koimiko. Sagacité, il y a arrêté, après un moment, on a arrêté. Allez! Bon, bah, c'est belé. Tu vas venir à la gloire. L'animateur qui a. Parce que tu rappelles, tu as direct.